Bonjour les bien, bonjour la famille. Ça va, vous allez bien? Moi ça va, hein? Moi ça va. On va bien, je suis bien. C'est bien. Moi ça va. Alors, l'autre bébé qui est là, autant voilà la ville. L'autre qui est maman hier, c'est ça, non? L'autre qui est maman hier, on visiter maman hier, on accepte. N'engeni ni maman hier, on n'engeni mon cause, on va sala musala. Parce que à mon Dieu, bon, on a été au salaire de sala. Mais on va la faire la maman hier, bon, on a n'engeni ni mon cause, on va sala musala. N'engeni ni maman hier, on to hier baka. N'engeni zala na ni comme il est, donc on y va. Pardon? En tout cas, la ville est belle et bien calme. Makamozo qui est kitoko. Nakani singa na bino mingi babotama na hôpital ya mama yemo. Ngana botama na hôpital danoise. Ngana botama mama yemo, botama na danoise. Mingi babotama na hôpital mama yemo. Beau frère nangai la res nito. Yep singa botama na mama. Alors le na le botala mama yemo. Le bagi na mata yesu masia so bondi minga te mondi mata misala na ngai. Jeza le ba bongo eh. Que so bondi minga te bosala nini? Mondi misala na botala ba œuvre ya mokonza mboka. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu ça là? Vous avez vu ça? Aspect quand on dit il y a l'Ibanda. Tout ça là. Donc quand tu vas dans la cité, mais quand tu vas dans l'Ibanda, dans l'hôpital. Donc aujourd'hui on a mon tour, il y a mon combat, mon week-end non, il y a besoin de ça. Aujourd'hui on a mon tour, il y a mon hôpital, awa guérison. Vous allez dans l'hôpital, il y a mon wana. Comment l'hôpital général, Des références. L'hôpital général, c'est maman Yongo. Il y a plein de travaux, il y a plein de travaux, on a prochainement hôpital aussi là. On a compris na kati. Là ce que on a na kati te parce que nous ça là ça pour ça la bile nous na ngate éduquer. Ce qui nous fait ça ba travaux de ça la comment ba chantier pour qu'on tape na kati na profondeur. Mais tant aussi là pour qu'on mona nyonso nene pour na vraiment pas du béton toujours pour qu'on zamboka vraiment à ça. Tolongo awa tukene na po ya kandu ka bo tala place ba tobanda ko lekate mokonza sala po moko eza wana ba ko ko kana facilité nyoso moye ba badinda suna kati ba mabulu ko yeza tongole betaki ba ba le katien kolo ya po to kuta na mo tout à l'heure to tambola to mo la kichasa ko ngam kana ngala kusa amaye ba ko mo na hotel ndenge ko mina na spécial bana ni hotel. Voilà, ils sont en plein travaux, hein, bah travaux yango de salama. Hôpital na biso yango yo. Outa ko mona image na la saki bino ke ba mama mikolo ko bota, ah ba mama ba ya ko bota gratuit. Ba ko futa na bango hôpital te o ba mama ba ko bota na bango gratuit. Donc ba ya ko bota, ah ba ko futa ta 1 centime te. Mama juste matin ba na mapasa, aya boti na ye. O ba triplé, mama ya bota ta 1 centime. Mama futa na ye te. O nyonso, eza ba œuvre ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biso tolinga ko benga ye, biso bana neto ko benga ye Fajime Beton.
Eye nini lisusu e Toroto City VIP de Maluku eye lisusu e banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toroto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toroto City VIP de Maluku eye wana po na bino e ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba e wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toroto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai batuni tala lo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toroto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toroto City VIP de Maluku eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toroto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia e Bana ya poto, venez voir Toroto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout ça. Ah, commerce. Voilà. Oh, commerce. Oh, ne. Oh, c'est Oh, yo tombal ba ya. Voilà biso wana. Ozo kende. Ozo tambola. Donc ozo na Kinshasa a Gombe. Just ya Gombe. Gombe ndio ndo nakachukua. Mupo bini wewe bisinga mama mwanzo ya Kinshasa. Ana kota Gombe. Kota Gombe. Ya kota Gombe. Voilà biso to tambola. Pomoni mama ye mona biso zana na ba travaux hein. Papa monde va comme mama ye moi. Hein? Mama ye. Même ça va. Ça va pomoni hein. Comment que zo kende bien hein. Aspect libanda ka. L'aspect libanda. Oya boka ni photo za mama hôpital mais on prend photo. Ah bien tout ça. Ba construction ça ma rosaka te toza pe na ba hôtel à kitoko na Congo mais vous n'avez pas l'idée hein. Hein? Papa. Les autres on a Gombe. Et en tout cas kasi mboka ya kabongo so eza na kimia ndo mona bato bazotonga misala esalama so mboka na kimia te moyo misala esalama eza te tellement mbote eza bien mboka kimia ezali yango wana bandako ezotonga ba immeuble etonga mais non laisse tomber ba travaux eza vraiment makasi hein so ba moni bo ba salité te travaux eza makasi vraiment ba travaux ezosalama voilà awa siko eza à côté ya sima ya mama ye moi to continue kotambola nde bomona boye awa mama ye mo toujours nanoko voilà bomoni mama ye mo yango toujours baza ko bongisa bazo buka ba côté mususu ba bongisa initiative ya mokonzi ya mboka do côté mususu bazo buka côté mususu bazo tonga côté bazo buka po bomona peza ki mama ye mo botala ba bateka ba fleur yango yo bomoni voilà hôpital général urgence mama ye mo bomoni yango wana ala l'examen ka makambo solo hein bomoni ti tozo continuer toujours tozo kende ko kende tozo kende ti na
omoni place yango soki mutu akati motema kei bato baye kosomba bafololo mpona batiela ye yango wana. Oh, mot des arts. Mot des arts. Mot des arts. Ok. Voilà. Ah, tu continues à Kinshasa? Le que tu as embouteillage, on te continue. Ok. Bon, tu as tambola, tu as tambola, tout le monde à Kinshasa la biso. Congo Zambé pesa biso mabele kitoko. Mondele aye ko kabola na biteni. Ya biso eteni babengi Congo. Etonda bomengo na mai na zamba pe na mabele. Etonda na bato ya mpiko ya bonya pe ya mayele. Banoko bameka to bunda pe to zwa lipanda. Jamais, jamais, jamais tokozonga lisusu na boumbuwe. Pesa biso mabele kitoko. Ekomo pesa basusu mitema ya zuwa. Bozo mona ba travaux eza partout. Oyo so bomoni bo eza mabanga. Eza ba travaux bato ba osa ba travaux. Pesa biso ebele ya mapamboli. Boya tosanga na tabunda pona Congo. Botala mboka kimia mudata monenga lingi ba travaux. Eloko na osepele ba travaux eza makasi vraiment. Ba travaux eza kosakana te. Eloko na osepele mingi. Osepele mingi na ba travaux. Parce que ba travaux tango ici la bozo mona kemboka ezo la kitoko, ba hôpital ezo tongama, ba salle de sport ezo salama, ba salle ya ba loisir ezo sala ebele, ya onde ezo sala biso vraiment bien na mboka na biso Congo. Congo Kinshasa, République démocratique de Fachi Beton. Voilà. Tant que nous avons besoin de tonga, besoin de botala. Comment nous tonga? Botala n'engue batu besoin de tonga. Voilà. Oh nous sommes besoin de tonga, beko tonga. La lavage pe angwana oena mutuka na ope. Parce que le mutuka bien kitoko na kimia. Voilà. Toujours l'équipe na ngai wana. Avec la maquillage. Ah, papa, il n'ajoutait pas si on n'y pas mal à boire. Il y en a aussi un boy basse pour un autre. Il peut quand il y a moins d'un autre. Na boy basse pour un autre. Papa n'a binga wana. Na boy nanga. Ah, papa, tu peux papa on a binga wana. Voilà, tu me sens là. Voilà, dis moi tu me citais. Voilà, elle est là ma maquilleuse, hein. Ma fille chérie. La maman Kalombo, la photocopie de son papa. Et moi, je suis un papa. Je suis un papa. La maman Talat, comment on doit papa? La maman, on a un gâteau. La maman, on a un ciseau, on a un papa. Ah, donc, on a les super. Ah, la maman. On a un solo, hein? Mais tu vas la faire dans la vie. Ok, Jérôme, Mosé. Vous comprenez ça tout na bana. Papa le bine. Papa za mbinga, na like so. Na like so. Komoni papa ye wana, bobe ngato, tumuna ki mbinga. Papa na boy ngaba bobe ngai. Abobe bobe ngai. O mbinga so wana. Aba moni yo ba kupinga. O mbinga so. Koka andimia so benga na psa bino nimero baba o linge bomoni mbinga bomoni ka bino mobot na psa bino ka na short na psa bino ka ngala psa na to continue toujours dans psa ka to tambola dale bobo to mona kimika te mika ye domi to mona ki se ye na mika voilà mika mama lisi mbele lobi oso bengete pour comme mama lisi lo nga siliki. Abi mikelo pina ngate pona nini
Mickey là benga ngai te. Eh maman c'est une affection Mickey. Benga pardon. Voilà, voilà maman elle est toujours accompagnée de ses enfants, là toujours kaboué. Kamba na ngai, il a ça là kaka biso na bila Kinshasa tout ça. Au tambola. Voilà. Toujours continuer toujours zela na biso de toujours kende, ah toujours na moins embouteillage parce que tout comme une heure de pointe. Voilà. Ah ouais, tu comme une rond-point Willery yango. Tu as une heure de pointe hein. Ah tu as un rond-point Willery, tu as la rond-point Willery yango yo. Voilà. Ici on a toujours kene. Sokoza mwana lingwa la. Willery na lingwa la. Sokoza mwana lingwa la tera côté na bino aéro yo. Yo tala ngo. Rond-point Willery yango yo. Kende yo kambia sa Kinshasa Mikere to motela biso ka mamo pa Poutine on to kitana Mikere to kotela sa pa Poutine hein papa on to kitana on to la na sosa to ma to ka na sosa papa ah to za rompo Willery yango yo. Voilà, oh yazali, oh yango président Fatia Domiti. Bobe oh zanene. Mickey a fait cette explication. Ça des spectacles. Voilà. Omoni immeuble là sur besoin mon ana za mokonza mboka. Azotumba et cause la salle de spectacle. Il n'a pas ekozala awa bana kina ba journaliste ba ndokima awa. Voilà. Voilà yango bozomona awa construction zo salama o yeso teza misala mokonza mboka faji beton ne bomongo wana dans la sabino a salle a kozala salle de sport parce que kozala Mickey on a salle de spectacle oh Cécilia papa on de Cécilia bomoni bote bomoni musala mokonza mboka bomoni ina yango kuna wala botala bozomona musala misala zo sala bana kisibino ah donc on te appelle du peuple misala zo sala manenga mukoto bandeko botala misala zo sala mana bisibino Congo ya lobby Congo 2024 ah bogo sepela Boko CPA dans Congo 2024 avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, à ça vous sala. Vous salez vraiment pour sala manandenge ya kosangana te ochetembe ofuti bio o Kinshasa oyo komona moko kimona meso. Pona biba Socrate bazanga kate papa bongo te. Voilà. Oh, je suis tout misala ya mokonza mboka zo sala otala simate. J'écoute tout est moni. Voilà. Moni ba bâtiment. Yango. Lobi Kinshasa oyo bobosa na yango. La police nationale. Olobi ni papa. Police nationale. Oyo rond-point Kimpwanza koko Kasavubu. Babi rond-point Kimpwanza koko Kasavubu paye yo. Noko toka sosa papa. Papa baluka toka sosa. Papa abiso Kasavubu ye wana respect à son âme. Papa toka sosa Boy. À sosa boy. Pour le qui c'était Mickey. Rond-point Kimpwanza yango. Boy hein? Tout boy papa. Biso wana tozokende rond-point Kimpwanza yango wana pe. Kimpwanza.
Voilà, ah, toi, na. Rond-point Kimpwanza, oh, nous sommes Pas Bellevue. Pourquoi il n'y a pas Bellevue? Bellevue. Ah, ça, théâtre. Bien de place. Voilà, Tokomi. Donc, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. On se tourne à l'Axibino. On se tourne à continuer pour l'Axibino. On se tourne à l'Axibino. Pour l'Axibino, c'est un peu ça. Donc, c'est privé, mais si on a l'accès au Laxabouino, bon, privé, privé. À tout à l'heure. Voilà, on a surtout dans la Sabino. Dans la vidéo, il y a honorable Johnny Liboya. Au la épée, Michel Azo Sala. Il y a toujours sur le pouvoir de chef de l'État. Pour autant, la vidéo, n'a pas Vignoso. Il y a honorable Johnny Liboya. Parce que les vidéos là, après la besoin, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, tout à l'heure. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.